Surprise, Ama Wangle, Trésor Kachil Qualité Info. Bienvenue dans votre chaîne globale télévision, donc Moscou, donc Karaneto et Sarabino, toujours maître na Russie, donc on a capitale à Russie, Moscou, donc voilà, Nasengi, merci, Nabalandignos, tout, il y a global télévision, ou Abino Zalingaï, simple serviteur Nabino, au PC Moussala, Nakomo, il y a trésor, Kachina, Aka, maître acide, donc merci. Tout merci d'abord, avant tout banda, tout merci. Na partenaire na biso za na États-Unis oyo vraiment alinga tout temps akombo na été tout monde a en tout cas ba polo donc ba t-shirt en tout cas qualité donc il y a douzaine donc voilà en tout cas tout sengi merci mingi déjà tout tindi une partie pour na bandeko bazana kin na ndenge bako bandako sala nango ba émission na ndenge ya Congo na biso donc voilà pour tout kota vraiment na vif makambo to ko solo la lelo. Tout d'abord merci Nabatu Nyon surtout au bazo pesa biso confiance donc ba abonné Nyon surtout il y a global télévision en tout cas tout bino merci mingi po bozawa nankaka po botia biso poa donc merci beaucoup et puis na kubanda nanu ko pesa merci na Gucci Mall donc Gucci Mall depuis na koloba Gucci Mall depuis États-Unis donc ça parmi bateau vraiment donc bazo miser pe balana bango donc voilà Gucci Mall mutazo lati aux États-Unis mobimba tout sengi vraiment merci mingi et puis tout sengi merci na Goga c'est mon pisi donc déjà bienvenue na mboka ya Poutine donc tout sengi pe merci beaucoup na kina Canada Naomi Kakumbi donc ya Jean Lambert Mokololia merci beaucoup donc voilà lelo wana ezalaki bato basimbaka chaîne na biso tokaki jamais kozangisa bango bon lelo journal lelo ezali solo to beta li solo et puis to ko benga ndeko na biso athlète na biso na kombo ya Impact Kitengi to meka kozwa en ligne to beta li solo na ndenge ya mikili quoi donc voilà tout sengi merci na balandinyo surtout donc wana namoni Freddy Massimango, donc Tosaolia, sans oublier, je dis comme ça, merci à T10 Tosaolia depuis Paris. Merci beaucoup. Tobeng Andekonabiso, Tobeng Kotisaye, Naline, donc. Ouais, allô, Impact Kiting. Ouais, toi déjà, donc, tu l'as rappelé que Oza en direct na chaîne Nabiso Global Télévision depuis Moscou donc tout ça na pour ça to ka ba impressionnant pour kala mingité okobunda donc semaine donc to va dans next week hein? Donc ndenge bangle baloba quoi na ebité okoki ko se présenter okoki ko se présenter pour première photo ya mayo vraiment donc en live na téléphone na biso okoki ko se présenter na ba tout maître Sid maître Sid Global Moscou. Allô. Ouais, boni ba préparatif kuna donc c'est présenté dans po ba internet ba yeba yo. Parce que déjà ne tolo ba boye bazo mona déjà ba préparatif na yo na ndenga arrière plan de to salara parce que oza na combat mais toza na posa na se présenter parce que ba na monde entier mobimba ba mona ba comprendre mutuni to solo na. When you met Impact Kitengi, tu vas Dieda depuis Kisasa. Donc voilà, donc tout ok, donc voilà, donc on est allé mettre Kitengi, donc tout mon connexion est à moi, mon boulot. Je pense que bah, internet surtout. Pour rappeler nous que tout ça en ligne na mettre Impact Kitengi depuis États-Unis donc voilà donc bana monde entier balinga ba yeba donc au banda carrière na d'abord wapi tioko matioko mine États-Unis okobo signer ba contrat minene boy donc toko yeba ouais sport ezano ya makila ya famille donc ya robota malango na bandika na Kisasa
donc précisément dans la judoka il y a Geda ngaba et puis Geda funa donc Geda tango pesi position to kangami siko yombe to kumbile ngo bon on a judoka pour ngaba. Ouais, ok. Moi, bon, comprendre biso technique ça n'a pas caprice tango. Ouais. Toujours quand même bien té, le moment makasi hein. Ouais. Sport. Ok, voilà, donc tout ça toujours en direct. On a des connaissances au mais solo là. Donc, ezaka ma solo to bêta. Parce que bientôt là au Bunda, bah, grand combat à kickboxing. Donc, athlète Nabiso, donc congolais ou azo évolué aux États-Unis. On a donc drapeau à Congo. Ils ont tépa à ses côtés. Donc, voilà. Bon, impact na moni toko côté déjà na moi ma solo Nabiso. Donc, bah, préparatif na yo. Pesa biso bah, préparatif na yo. Ndenge okobunda toye bango et puis to boucler émission na biso pour émission na biso lelo ezaka kanos to annoncer ndenge okobunda les 16 hein, eza date nini Kombe sali les 16 les 17 et 18 na bunda World King ou WK1 donc World Kickboxing Association. Ils ont dit championnat États-Unis, next le championnat du Congo, championnat de France, championnat des pays, ça par-ci par-là, quoi. Championnat d'Afrique d'ici. Les 16, les 17 et 18, 3 jours. Donc, c'est-à-dire, dans la journée, on a 3 combats, dans la journée, on a 3 combats, dans la journée, on a 3 combats. Alors, on a Zoya Pena Mobimba. On a déjà Yakobe là, préparation dans l'équipe bien, on a mis sous préparation, t'es pour la 6 sur la salle. On a mis Tenika Kilo Nangai. Donc, 6 semaines prochaines, on a Kende Mobimba. Donc, il a préparé comment on a bien, on a préparé la même morale, esprit qui est au Fanda. Donc, ils ont la victoire. Donc, on a la victoire, on a beaucoup. Il y a un moment qui est là, next week, il y a un Maryland. Donc, il y a un Kamba, donc, il y a un Open Mobimba. Donc, on a un faux. Donc, next, on a Global TV, de Bolandinga, Micho, tout ça, on a Moukana, la Mouki, la Kata, pelouse, on a mon appel, na Obeninga. Donc, merci vraiment à support à Global TV. Ils ont là tous les sportifs. Donc il y a bomba mana ya la muka tout bozolande la bango donc si bozunga koto vraiment la CPL a trop acide leto continuer toujours qu'on support et puis qu'on s'abonner na Global TV ils avaient na sport et chaîne à sportif quoi donc nzamba pambola yo trésor acide donc nzamba zana yo abatela la famille mobimba vraiment la CPL vraiment ndenge bozolande la na préparer combat oyo na ntema moko na uti Afrique d'ici na non si kalamboka oyo inane na nga yango yo so opportunité ya côté ya bunda WK1 wana eza facilité eza ma facilité ba sportif basé belé eza pour ba moninga na za penda ya kobela et puis manager atie l'esprit na ye na pena tie milimo na nga yango moni na côté place wana donc na obunda next week na kobeta bango na zo kendene na beta bango na kendele o mususte donc to bunda to yo kana ba solo kuna mena o kende ko lumbisa solo danger na sika na mboka oyo mena ko lumbisa la bango solo donc na pena ya mobimba ya corps. Bon, mais message ni opesa na communauté congolaise mobimba baza toujours na États-Unis kuna message na opo baya ko soutenir yo. Moi message ça là on peut bien. Ah ouais, quand on est dans le bin na ya sika na mboka oyo na vraiment sika na ebi ndenge mpepa mboko ko etambola te mais na ebi ke ba congolais bazanga na bango te ya bonne mémoire bonne cœur oyo bakopréféré baya oyo baza pene ya Maryland baya komba mundama oyo aza na posa yeba adresse na kotindaka awa na Global TV akoinforme tout wana yebi mpe place yango bien maintenant te tovoyage tokende kuna nde na mboka yango na Maryland nde na kozwa badetails nyonso to parti ya jeudi ntango tovoyage na kotindela oanose bango vraiment ata oyo aomonana te sapoti kaka na motema tozosala sport oyo parce que toningi yango et puis tozobundela yango mpona Congo mpo toza bacongolais soki ya kochange banation tochange déjà mpe kala mpo tofandi mpe na bafrike d'ici mikanda mboka yango mpe tozwa mpo nde balandaka baclete na ya biso ya Congo nzolele so toninga kotikala bacongolais eza mpo tobotami bacongolais makila congolais motolu batonga na Congo yango omonaka kete togarde kaka toujours contrôle ya Congo ekende liboso support ya baprière support ya baoyo ozosala oyo eza très important mpona ngai vraiment bisika tu bacongolais bazali bazwami bayebaka ndeko na bango azokende kobunda baprière kaka ke nzambe asunga eleka bien me nga moko naza déjà ya corps
Mais est-ce que message dans pour les sportifs nyons surtout ba boxer parce que ilunga pe a obunda le 24 awa na mabele ya Poutine donc le 24 août oyo ilunga makabu pe ana combat pe professionnel oyo ako garder conservation ya ceinture ya WBC donc message na d'abord na ba sportif nyons soit de partout na batu na yo vraiment message mo fort pour na bango kolobani vraiment message za moko sport eza bolingo tous les Congolais za libanda zo bunda kotiti na kata makambango vraiment bo sekaité et puis bo zongo aventure te ça vena bolingo za kati nango vraiment ba persévérer to kembeti na place amwe sengeli ba victoire yaka nango donc entraînement de lo important yango wana tous les Congolais bisika tout besoin mi bozo sa sport nyon surtout eza que comme boza ba sportif bo persévérer bande ko ngai to kende vraiment ke to lumbisa sur la Congo ba pays belé ba France ba lumbisa solo ba États-Unis mais biso ba Congolais to na bitema et puis to ba sportif to za vraiment ba vrai sportif vraiment message eza moko to ninga sport ngo et puis to kena ngoti na suka pona ilunga ye aza imbattable déjà donc combat na ye victoire ebele sika zali na yebi ke ye aza bon sportif depuis South Africa na yebi na yokai et puis na mona et donc ça dit que ba bonne chance na ye na combat na ye ba bonne chance ba pe bazo préparer champion d'achat corps ya sika ba bonne chance pe sika zali donc tout azo préparer combat na ye vraiment aza na victoire ebele volonté kaka yango wana quoi. OK bon biso nga na olukana boucler déjà na pour na continuer mission na nga donc mot de la fin na yo ba dédicace na yo et puis natika yo na opema parce que il faut moral na on nous ala vraiment poser pour kala mingi te o no beta banyama na kuna donc message na yo ga suka ba dédicace na yo na famille o ba tout ba olanda o parce que globalité ezali mondiale talaka globe donc okende partout quoi message na yo ya suka na ba dédicace na yo et puis to boucler na yo message ya bolingo bolingo ne muté salaka o sali kat na ngeza bolingo donc ape fanzo mselo bolingo wana donc to ningana to za bomoko tous les sportifs de gonazo bunda longona non ranking pesa un encouragement pesa un ba bonheur ebele a gagner combat na e quoi donc bolingo na le important isa kisabiso ba congolais kingai efuta la mopete donc to sangala to za bomoko soki muni nazo bunda landela e ki ba global TV boyo s'abonner pour nous landa information ba sport donc c'est vraiment bolingo na le lokali boso ya ngwana elo mususu te pour le gouvernement na biso na yebi ke zamba do sunga abosunga kaka pende nga sunga ba ko comprendre que ba sportif baza bato bazo tombola honneur à Congo libanda donc ya monte ko sala ke kota la kati ti toucher bango tout ba Raïs Kabange ba président Félix tout le monde wana ba ko comprendre ngo et puis ko simba quoi donc pour la Congo to yebi ke zambo la biso to lelara na sima wana po bazwa bolingo o ba pays musu bazala la mo avec ba sportif après wana elo musu te dédicace na tout le monde o toi za Kongola bingami vraiment la pesi bambo te bisika bozali ndeko na bino zo bunda ngai akko na chasser na zo bunda next week na za pena mobimba trésor katina asidile global TV vraiment zamba pambola bino tout le monde ba ebinga ya free d'ici Cape Town na ebi que vous avez belé donc il y a autant à tout na pesi bino tout bambo te donc double cabine avancée pas question de recul ngai yakko 17 yo maître 17 asidile maître 17 ango yo bala Cape Town na pesi bino ba sala de belé awa pe na Amérique donc il y a belé la belé ba na Richmond toza awa totombola on est Congo a Congo ke te liboso. OK merci na ndenge opesi biso vraiment temps ya kozwa na téléphone boye en tout cas équipe mobimba ya global télévision epesi yo vraiment ba bonne chance donc na prochaine combat na merci beaucoup tokutana prochainement Soupu Tokos. OK merci beaucoup là c'était notre athlète congolais donc Oyako Bunda le 3 donc le 16 le 17 le 18 donc 3 jours wana donc ils ont combat ya donc la journée moko au bunda 3 combats donc c'est pas vraiment ba G donc wana ils ont il faut mbeji donc il faut taka to sebino que nos congolais donc aza peuple moko nzamba pesa nyo surtout donc ezaka to ba ndenge nini to ko canaliser yango donc voilà to ko rappeler bino poto e ba ke ezape na congolais moko akoya ko bunda MMA awa na Russie donc voilà to bombi no kombo na e to zela MMA imoko a annoncé yango et puis biso to zako na MMA nde to ko diffuser les bino eza surprise
Congolais on pa yebani azape na mbeji oyo biso to ba sportif to lobara donc mbeji kaka nde to lobara donc bozwa pe ba nouvelle na bientôt là donc voilà. Quant à moi déjà je vais plus remercier les gens vraiment au bazar on aura toujours pour soutenir émission na biso Global Sport, il y a de partout ba sportif nyon surtout to sengi bino vraiment merci mingi donc bozala toujours scotché et puis abonnez-vous massivement beaucoup nous a toujours information ya batlet na biso oyo bazo évoluer libanda ya mboka donc on a sengi bino vraiment big salam na bino nyo surtout boza toujours wana pour soutenir biso donc voilà émission na biso to komi déjà na fin donc tokosenga merci d'abord na partenaire tout le monde ma solo donc langi donc qualité polo vraiment na éviter quoi ya s'acheter donc qualité donc voilà quoi to seigneur merci mais aboyine tout temps akomona bato aboyine to na bango posa bato vraiment bazo soutenir ba œuvre parce que to vendre des œuvre d'esprit donc tozo vendre tozo annoncer bino tozo vendre tozo créer ba concept ils a tout ya ba œuvre d'esprit to vendre tozo bouler donc to seigneur merci mingi na ba abonné nyon surtout et puis merci na ba fanatique ya Karine Mokonzi la baronne donc autopesi bino merci mingi po bozana biso vraiment elongo donc bozana biso vraiment elongo et puis to sengi merci mingi na ba musicien na biso congolais donc tout neti ba fali poupa ba héritier Watanabe bozé belé Jibin Piana Weranson tout le monde de Fabregas déplique Pomba bozé belé. Sans oublier mon ami dans El Rice Mactadien, toujours mon appel Moussalezo Salema. Donc voilà, merci beaucoup. Tokutana prochainement na émission na biso mususu comme d'habitude. Je vous dis merci et bye. À la prochaine. Trésor Kachi, Globalité Info, Tonton Menga Lumingo.